Lekonanga naza na esengo makasi komona mokonza mboka lokwa Fati Beton libanga au peuple ye moko aponi sans que ba forcer peuple aponi selon volonté na ye parce que azosala makambo ezomona na misu bato nyonso basepela na ye partout ozokende. Katumbi aza eloko te, Katumbi aza étranger, biso bana mboka toponi Fati Beton lokola ke numéro 1 ya Congo des pères et des mères. Toboyi demi Dakar. Ah ebele tomona ba elenge sa tozomona bashaba baminde ezopela babiloko ebele bon babiloko ebele mama yembo ya ngwana rien à dire babiloko eza ebele. Bon mpona biso bajeune tozosenga mokonza mboka afongolela biso ba misala ebele bakompagnie banini biso toa badiplome bapremier vanda na ndako me misali eza te lokola azwi manda ya ye moko boye po oyo euti olekawa abundisaki mingi lokola oyo eza ya ye moko akosala makambo ya bien oza na mpona kosoutenir ye epuis topesi deya majorité ase azwi yango deja Fati Beton libanga. Ok, nasepeli bandeko naza na esengo makasi ya Fati Beton azwi deuxième mandat tozosambelaka nzambe asinga asala su makambo minene koleka bao asali noko bomona kaka Fati Beton arealize makambo na 2 ans ya pamba covid ezwi biso ta mariage ya FCC cache ezwi biso ta donc tosambela nzambe vraiment Fati Beton azwa majorité asala makambo minene su koleka noko bomona kaka esengo eza makasi parce que towana na président mosusu te oyo tozoespere na minute oyo oza lokwa Fati okomprendre nini pardon okomprendre esengo na ngai eza esengo vraiment mingi eza esengo ya mingi vraiment esengo na nga na journal lelo ezali ke tozwi président oyo ozalaki kokosa mitema na biso kolingaki nde wana bazwi bapesi biso yango tosalaki nazala na esengo na journal mpona oyo etanke jeune message nini okopesa pa président oyo aza réuni etake jeune na kati ya mboka oyo eloko naoki kosenga na président mpona biso bajeune ezali ke afongola po ezali opportunité ya makambo ebele oyo kosala biso ke bajeune tozala na facilité ya kosala ya koluka moyen kovivre nde kosala biso ke bajeune mpo tokende liboso okokende liboso neti yo boye souvenir otikali nango ya manda liboso souvenir ya manda liboso mpo na ngai ke nazala basouvenir ebele na oyo asali yango etuninga naloba boye ezali tena tellement ebele ezali tellement ebele omona baekole ezalaki ekomi ya ofele hôpital kobota ya ofele ebanzela oyo tozalaki na facilité papa mpona kosala yango mais tokomi na facilité mpona kokende esika mosusu nde yango esalinga ke nazala mwana esika
Fachi Beton, Mukwa Tonolo. Hey. Malembe, Malembe. Ah. Tout droit. Yo, attention, il a dit ça dans ma lèvre. Les gars, déjà. Allez, faites l'équipe. Martin, il a pris le vidéo. Katumbi, koto, moi, balayo.
Pardon. Fakini na kwa kutika mboka timu kwa Jésus-Christ akoya. Akosala remise repousser Jésus-Christ. Fakini 2100 Mungu atombolo mwana mwana. 2100 ngana za sima na yo. 2100. Yazala kaka. Kwa tombolo 13 millions. Fachibe. Moïse Katumba Belisa akufela fachako yake. Katumba Belisa akufela na royate. Oya lelo, toya mwa lelo makati ya lelo toya mwa. Ya tiko fila telefone tu. Yo, hey, Yesu. On reprend où ça fatigué. Yo, reprend. Keba. Kongwe salate aboye. Yosana ye. 78 mandat tie sokoya. Soko boy ke no pana na ilo eta na katikata fleuve. Soko boy ke no pana na ilo eta na katikata fleuve. 78 mandat tie sokoya. Tie sokoya kwa tiki. Kokota je zaka. Bora na biso lelo Syria.
Una kitoko ba filmer bango bongo yo. Asa kitoko ku diyo ba filmer ba yo ka mato safi ya. Asa kitoko ku diyo ba filmer. Pero bo bi na kwa. Oto. Ati mo se proposal. La tele ko.